Fali Ipupa a présenté 54 visas oui. na télévision. Et là, à Liboso d'abord, tant que Kofi a même na poto, Kofi a présenté visa na été. Premièrement, il y a une humiliation pour na bateau zo na poto. Sindia y a une chance nini. Sindia na li babé na quartier la terre. Maman mekeda sou Kofi bien té. Sindia ke. Asa na chance té. Biso muto pesa étoile ngenge makambo ezara ya opela. Quartier la terre Zinda. Ngai tchétché de balle nazali musicien ya album V12. Na sala clip à V12 na bina côté que son âme repose après Babiandonga Chokoro. Ya Johnny ya GG mama mina konzemba tongo pourquoi mukulukulu sunga au mona jeune moi bina ngonza boy. Wana na Grand Hôtel. Kala wana ni solo ba fali wana ni solo ba soleil. Vieux Luambo azwa déjà ba 80 visas. Ba dilu dilungana ba malange ba dilu ba te bela ba kenena ba te belé. Première mutation va viser belé na mboko ezali Vieux Luambo na Rochero. Histoire va viser belé ezali été nyoso fala zo sala akuta yango déjà ba sala. Kofi Olomide aza local Fali Ipupa azali international. Oyebi ke Kofi mutalakse so ba pasi. Africa, yeah, Africa, passez à rapide. Los Angeles, États-Unis. Kofi Olomide le premier star, baza yena papa mais le anglais danger. Kofi Olomide n'a jamais local. Soit ça local, ndé abeta ba li consentente. To kenda premier voyage biso tout oyo Michael Jackson to pesa yembote. Na ma biso. C'est Kofi Olomide. Ba li. Il y a les Gauthier Wing, on a pas ni. Pas Monique non faire martyr on est les gars qui pression. Fali allié Gauthier Wing. Pas nani. Pour Monique non faire quand il y a martyr. Oh sensible blague non. Kofi Quadra. Continue à m'envoyer battre la poste en haut. Pour battre que oui, au soir qu'à confiner le niveau moro continue à et ça va tout bien, et ça va tout bien. Ayo Leli, ayo. Ayo, oh Leli, ayo, ayo Lele, ayo Leli, ayo, aye, Sylvie, oh. Zemba ouragan il y a une pression. Fallait t'habiller, ouragan on a moins des autres qui n'ont fait malange à Embi. Peut-être il faut la créer base. A signé que na imminence nan di maga kana la sa visa na télévision. C'est que la sa visa ezali kamba. Bala ki sa ngote. Vidéo ko fa comment na bolingo na sindi, vie pour la comment na vie comment na mourir. Vie na Quadra comment na amoureux. Ko fa comment na bolingo. Amoureux. Vie comment na amoureux. Vie azasu concentré na musana ndira zala kalati. Vie Quadra comment amoureux. C'est les balles. Na muzolo bela vie na ngona. Vidéo qui se dit baby que non ba tata moi si a fallu ba ko senga Kofi merci na ndenge o simbeli biso matanga ndenge ko biso matanga merci mingi ve na so mo pao ce qui yote te va dire ngoto kunda ba parents a fallu te na ko senga merci wana yango et comme il solo ko rappeler pour lelo ye fallu azana succès azong sa mbongo wana ezali mabe makasi ce que za bongo Kofi azamu tema mabe vidéo pour mon agent confiance internationale place si ba Michael Jackson bazali ba Nelson Mandela bazali Kofi pa mema biso no ba fali wana zo bobo international ba mema biso surtout to kenda wana to ye to vani to mona Michael Jackson vera bazali na chambre net je prise Michael Azar ko fa merde ba Michael na sanya prise Michael Azar vidéo mais na sepene lo moto lo ba awa o reconnaître que na quartier latin numéro 1 na bino za fali pourquoi yemta bima ma quartier latin na vérité na quartier vérité vérité na c'est pas na mogaga vérité ça peut na reconnaître vérité dans la quartier latin bino tout dans moi na après les aranga tchétché de balles vidéo faire un petit martyr et compliqué mémoire à Fali fallait habiter dans zabo na choité oh et oui na blouson mo wana blouson ça pesa qu'on a deuxième monde qui dit et oui na ta blouson à quel na blouson et oui ngakei yango moni mwana maya lati pembe asimbi cercle azo kendika boye net ko sale kamba mo lunette pe na ketchup et bukani tout ça ça pas problème gars pas problème là que ça que non ba vidéo tout qui pas etozonge pas na secteur A secteur A et c'est ça
ton nom est papier soukali 10 ans 10 ans Modogo Abarambo Tchétché de Bal Sami tout biso tout banikanda na biso tout aux secteur ASP ça et ça m'a ambassadé mais nous aura 10 ans mais tous on va te milliards boto la boto la la biso ngo to la ça quand même boloba que koloba ça va ba ça ngote Ve quoi de force à signer la dégager permet na à se concentrer dans musana musique il verra mort dans l'esprit na nda zalaka vraiment le Tchétché de Bal oui olingi bongo Cindy aya na libabe na quartier la terre Cindy aya na libabe na quartier la terre moi je parle la vérité changer pe na changer pe hein masono mabeza trop marmoto sa na lunda wala masola balabala bunda na batu bunda na mene yom to memaye na lunda babunda ça la question te ça la question te babunda bitumba te ça la question te de manière pire petit à parler hein nako bunda les jamais poser na ngayo question te wana bata bala ba binga ke bo be bala na lunda po likolo ya yo moko ye maka mwana ba Sandra Kazadi toujours le kolekaka na kombo ya Fali est-ce que na quartier la terre musicien ko bimate botika kotanga kombo ya mwana bato ezali chance na ya sabimi naza ni pour ni contre pourquoi il faut kaka bobanda ko jetaka makambo pa ya Fali pona nini po abimi asali succès bondimaki te yango wana bino to fobo comme la nokanda non moi je félicite Nazana ni problème na Fali pour akome manga en 15 jours na poto na kosenga ya manga te de be velzana lo kosenga ne te nalobi wana ndo zo senga Fali me mona poto to koma na place wana ngai Tchétché de Bal Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. L'émission de Bino Bolungaraming. Donc, on est sur www.idologie.tv. David et Wembe, Nazope Saka, Marabunenge, Zalaraponem, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David et Wembe, Nalak Sarabino, Nabet, Narabino, Bamakambango, Nanenini, et c'est pas Saranamboga. Merci beaucoup, l'espace qui togo, Bayambi, Masola, Balabala, le Tobogo Téléma. L'opéra de vite to fanda mais to na masola balabala donc masola balabala elo to za bongo na mars na roi du zoo to chez Amélia Dembo fondé aweza propre aweza place à des autres so za pour ça rolia so za pour ça romela so za pour ça fanda place moko ba ko déranger oté poko ta rakota chez Amélia Dembo ko sala bien. Donc David Wembe to tamboli nazaki obligé ya kosola na ye artiste munene ya mboka oyo ayebani pe na niveau moko boyo ko limate donc na masola balabala lelo to zabongo na Tchétché de Bal l'homme épique sana voilà to sola na Tchétché de Bal maramuna ye ezoleka ningeni surtout ça Tchétché de Bal na masola balabala voilà na masola balabala David Wembe Botard Tchétché de Bal. Ouais, Botard, c'est-à-dire ils ont à 14h. Bonjour, topé ça 2h, bonjour en français, ils ont la journée à 14h. Bon après-midi. Ouais, bon après-midi. OK. Ah, merci vraiment. Toujours. Merci à trop. Merci Neri Tokutanga na lelo. Na sel ba jour belé j'espère dans les gations na médiaté. Ouais. Na pe moi trop parce qu'il m'a rembellé qui trop belé na monde. Na l'ingration avant les émission, il faut na consommer na tali o ni ezo les kana. Pour nous redresser, nous recadrer dans le cadre parce que Maramutu fait la juste. Dans le sens où on a une présence. Donc, je suis là, étant que Tchétché de Bal. Tchétché de Bal, ex-musicien, il y a Kofi Olomide. Voilà, ex-musicien, il y a quartier latin. Ancien drummer. Leader déjà, dans l'album Nangé Pixar, dans l'album Nanga Acte des Apôtres. Donc, c'est ça. Tchétché Bati le lot, au Rara, au Bétadom, aux drummer. Si le Okokara Robert Drum, ils aussi là. David Drum qui m'a fait ça na kenda ina studio mo bona kene pona ke kota na studio ko ba luka drummer ngamo na zuna fia ko drum na bendi la na tena poche za boulot na mifuti musala do na boulot drum qui m'a fait le lot atana Robert da concert na teka micro pa mana drum na ba paré na ba state ba otonde ba balabala lo mona ba otala kena azobeta drum azoyemba le za boulot ezali na maboko eza pe boulot da yekola pe na oyemba mama directement donc tout ezo futaka pour la façon de vivre. Le frère Nabiso Libengano il va dire qu'on a longtemps.
biso toza ba libenga na nzoto drum eza na nzoto na koyemba pesa na nzoto voilà Tchétché le bal okoma déjà leader osala déjà orchestre na yo moko évolution na orchestre na yo moko biso le bal on voilà normalement faut lancer la bref orchestre ezali na Kinshasa na kin ba musicien nanga auto na salle na Kinshasa ba Choko Lipela ba Petit Bouba ba Barloy ba mutu bazala na kinde dans salle orchestre mais ezali comme on mille exime mais na yeta mulai na Luanda na kenda Kinshasa na zongara na Luanda orchestre ya la rati c'est-à-dire to yaka na bango nzela monter na lufu to kutana ayo comme un groupe d'accompagnement to bengani ndeni yako edenga na obeta place boye ba pesa quelque chose obeti opesi ba on peut quelque chose mais koza na orchestre ayo eza mutu passe na ba musicien bazala na Luanda eza mutu passe donc c'est ça donc ya moni na orchestre na Luanda eza c'est trop dire Tchétché bazo yonde mtozo kokate to ne ba musicien na Luanda awa tellement basi baya awa so bito kutana 12h baza na règlement de ba musicien ya Kinshasa donc bango ba respectera ndule pena ne ba musicien Congo ba respectera te parce que awa ezali musicien ayaki ne awa yena makamune mususu au benge 12h yako mi 14h o limbisa ngai na kena na batana ngai o forcer te parce que boyaka nzela monter na lufu vous comprenez na genre wana donc tout ça na Angola ils ont démonté na Kinshasa na genre wana David Wembe mon été total yo boni ba songa ya Pixana bon album Pixana na côté de na Spotify na côté de na ba streaming nyonso na banda vente na ngai samedi na tuna ki date samedi ça samedi le 14 samedi le 14 donc bino tout à partir de net internet na partager d'abord première chose pour ça la cadeau pour mon tout mon que notre tchétché na ça va partage tant on ça va partage na mon tout na carte téléphone na et on a déjà que non oh nini na cliquer tant on cliquer tali on est en comme un mois gratuit pour mon bateau sur Bolandasco bablo na ngai donc la cotise déjà album Pixana na Spotify na toutes les plateformes donc comme beaucoup tchétché de balles na rocha de balles puissante parce que non puissant ils ont mon mais tchétché de balles ils allaient vraiment non oh yango to uta nango biso nyonso na ba Ferré na ba Fali na ba Montana na ba Sam Chitu na Modogwa Barambo biso to uta nango quartier latin na ba champion donc ba yebanga na kombo ya tchétché de balles na quartier latin yango mon pe na tien album na Pixana na ndenge na salle Spotify na salle toutes les plateformes na kombo ya tchétché de balles donc c'est un peu ça promotion aux alagaka na niveau ya réseaux sociaux aux anakin aux stratégies dans ndenge pour bon aux amasola balabala tu sais balo ça album simba na ngote to yebi mais côté langa là na balunda par-ci par-là wana to kokoma to yebi ke o album simba na ngote to yo comprendre te oyo mtaso ya mibale wa bata ba de mtu ba yebi na bimsa album simba te obeta mo ba featuring mo non obeta mo ba single mo boye et les gars ils n'aperçu boye to comprendre te oyo susu na Pixana to ebité ba stratégie nini oyo te po Pixana simba et bon acte des apports simba te bon mulongo pour sceller manzomi muta à produire disque ona mulongo ya bato to sala barbecue bato sali mulongo ba zavel pe ba so ba CD ba 4 CD 10 CD 7 CD après na sisi na zwa lomo bimba na kiti na province na ba bureau na oteka CD mo $100 banda musique et banda musicien muta teka CD $100 na tekela ba boss ya balunda o ba teka la comptoir sur na compte na comptoir boss na ina offrir CD mais les ventes oh combien ça $50 $100 or ben da pour on va vendre na ba dollars parce que na teka na lunda disque $100 acte des apôtres alors on a dit album il est là qui au lobby simba ti wana auto c'est la barbecue pas c'est les manzobia simba alors et puis ça dans la monique non j'ai pas encore un producteur ngamo na compte na YouTube il y a on a le monde na celle la plateforme nyonso ba streaming ba Spotify ba Boomplay blog on a tout et ça na carte ya na YouTube na ngai et ça tout na carte ya projet pour na on ça la vente car sur net makambo CD aux alaté sur net pour bat mingi ba komanga net te na kokango na partage faut aux assir tous ça vivant mon frère tous ça vivant tant au vivre boye faut aux assir ndé na côté pour première fois na ba na vérité banda na banda ndule na ba vérité ba bozo kanga ba liboso na signé na fongoli si compte na YouTube na sel makambo tu na koteka sur net et non sur CD pour ba ça l'orthographe makambo na c'est vidakala ba carré ba voiture rebelle pe ezasu na ba CDT comprendre ba ogi katangira ba yebi kenon to solango donc ba voiture rebelle et annonce na ba CDT ba kara ba CDT na tona ba kindo presque aba la banda ba partout Paris comme rara ba do ko somba album na net on somba na internet na net alors on a préféré et ça na te na net pour ça la bien donc na sens wana
Donc tout c'est malam pour Epixan. Donc Epixan et Beta. Et Beta parce que na tamboli na Kinshasa malgré na tamboli pe kande to kenda na banzela ngo bamso ba meli balar banini mais surtout to zoka pa nkolo moi je ba ba meli na bambongo yo mo saka album Beta nzamba ba pesa la réponse. Hein? OK nena ba maison. Obi ga bino je sais pas ko rater. Non na kenda pas mais c'est la bémoro à ça il prière on bien te comprendre que ça on bien te yango moni. Mais c'est la bé. On mona fuka mi. À samele le bon album na yo. La prière albinzambe sunga album atete bolabwe. Na moni bon na tse mabonza yango yo sali. Mais assemblée qui bien te yango sikoyo album ndenge na tiango na tiango na internet naza sir déjà que non album nanga et ko frapper et ko simbe ko beta fort wana oluka beta oluki suna ona tout ça oluka mutu oluki nani na luika mutu akelanga na yo nzambe wa pesa sopema na soina eturo na fuka na sali ba carême na se sacrifier na sali pena que non na sali tam sur 3 mois na touchera moi cité pour na kaka nini nzamba yo kaka yo sali 3 mois. Ah, je vais laisser les 3 mois. Tu n'as pas de gars. Je vais pas de 3 mois. Aussi, ma moi cité. Si. Il y a solo. Oui, parce qu'il y a 6 bières. Il y a un moment où on a mis une émission. On a sacrifié sa macasse pour se lora dans un chaque jour pour l'album. Et au bête, tu as Spotify, tu as Boomplay, tu as streaming, tu as beaucoup de balles. Au moment où on a dit Pembe. C'est le beau boy. Ah, oh, tu as cliqué pour attaquer l'émission de David Oué, mais ça qui classe. Dans le sens où la vérité, pendant encore, ça tient la vérité. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, Fiston Mukendi, à niveau États-Unis. À Pétachou d'Angola, Fiston Mukendi, à Bétaba carton à Tadza Angola, à Képe États-Unis, à Zobetara carton. Donc, Fiston Mukendi, Nébig, Nanayoto, Salamaraba bien. Yannick Ndoulo international. Yannick Ndoulo déclaré international. Kotaka Masola Balabala, pourquoi pas na chef Pinto. On t'a déclaré avion, chef Pinto. Kota Masola Balabala et pour ça la bien. GG beaucoup approche Boya Piaka, je te salue place aux Ali. Na bossa ni pété, boss nangai désiré abimisika azana 5 voitures à l'X. Aduna nga tchéché baye bara ngate mais yonde borara ngai. Azape azana nzoto mikeboy. Ça trop cher, à son barab on n'est pas à John Jay. Donc boss désiré, je te salue là où vous êtes. Merci. Non, l'action après ce qui baye bien bayo yibanga on a zo bang. Boss désiré dangai. Azana il azana kilamba. Cheche le bal na masola balabala. Batu baye ke oui to ya mayo. Merci. Batu ba tindi pe ba question na bango kaka ndenge zala. Surtout ça. Na masola balabala cheche le bal oyebisa biso ke jour fali ayaka ko sala test. Yo muto zalaka. Yo muto yambaka ye. Et yo muto ondima ke ozwa fali comme musicien à quartier la terre. Ok batu ba boyango na niveau mo ondima te. C'est ba udimi lokuta. C'est vrai? Donc c'est vrai pene zalaki bongo. Yé tangaya. Ils confirmé ils a histoire ba chansara ngoti. Mais fallait ya ba monde azala wana te. Fallait ya dimi na orchestre. Aya dimi. Masa monzo to mike aya na orchestre. Na ndenga normalité, na ndenga ko critiquer te. Aya nzoto mike. Ba ba yebi ngona ba tanta wana ba yebi. Ngai cheche de balle na zali musicien ya album V12. Na sala clip à V12 d'Abina côté que son nom repose à Peba Biandonga Chokoro. Ya Johnny ya GG mama mina konzemba tongo pourquoi mukulukulu sunga au mona jeune wabina ngonza boy. Wana na Grand Hôtel Kala wana ni solo ba fali wana ni solo ba soleil. Nazali musicien tango ba miet chege tango ya ba popo lipo tango ba sam titu tango ba burompela ya liboso tango ba Suzuki 4x4 tango ba miet chege. Wana na nubangote. Ngana vanda na ba do a Congo ba vie nga ba dikoel. Vous comprenez? Alors, na ndenge ya vrai, na ndenge ya réalité, ba fali te ko zwa bango na album Attentat. Biso to zara na V12, Ultimatum, Loi, bazala karaté. Wana nga na betra drum na sima champion, doublira champion esthétique akanga anwani. Ba yekende ba beti loi esili ba yekende voyage Olympia, ngara na quartier latin. Ba fali ba ye karaté. Si ba Olympia bazongi Olympia panzani ba misu ba académie semi na poto ngai kaka na quartier latin. Depuis que ça la recrutement ya ba fali ipupa na ba soleil wanga ba nani ba Jordan Kousa.
donc nazali muto na mona ndenge ya koya ya mutu donc tant abeta solo ya V12 naza vraiment ancien c'est vrai c'est sûr je mens pas c'est la vérité donc je fallait ayaka ozo confirmer ngo na masola balabala je fallait ayaka akutaka yo ye ngabiso to na répétition ba yena na mot fléri tant ba yena na mot fléri et pas Eric tout ça que nego zoyer tant ba ye masale via sepel ne kuna ah chanteur azomba bien ah on est les kuna profite nga yeko ya place biso ba mbiaka ya orchestre ali wana nga naza chef de répétition Blanchard wa beta base miatezolo aza chef d'orchestre ba mo ko faire tel que non so il a bien expliqué ba moté ba polo endroit et au sala propreté mbala mo abike non de nini to so ki musicien mo lobi aki na mon fléri abina bien zelo ko mona ye il va présenter biso tant que chef de répétition vraiment présenter nga Nathalie ah master ça va ah oui ça va chef tant va présenter na ndima na nuyeti mais tangu abini danse na ya mantimba kolele siama danse wana nde yango mutu esaki na bia aza bon musique aza bon danseur ale ba ko tia sikoyo ayemba nzembo tangu ayembi rumba moko wana ayemba rumba bien ndesko to ndimi ke no Fally donc aza vraiment chanteur et musicien de to jouer dans quartier latin pourquoi pas tout le solo soleil était pourquoi pas tout le solo ya Montana te et ya banani ya Jordan Koussate au tout ngara ya Fally non po bata bala ba lobaki on moment trop tchetza lokuta tchetche alinga Fally te tchetza kosa ya wana lingi tuzo o classique ngo penda po bato baye ba penda li solo ngo penda si seulement si eza ya solo ngai na linga Fally na linga ngai te na linga te Fally aza frère na linga aza normal eza des problèmes que non tant que orchestre ba ki songi le kanaki Checha Rosala Likambuboye a qui fonde pas à Kofi et se retrouva journée moko tu voyage à Zimbabwe to soit dans la chambre entre nous to comme un aéroport ya Zimbabwe il y a beaucoup courage tu dois dans 30 minutes au côté en avion il y a télémi presse na ina yebisa que non Cheche o a dérangé trop dans voyage o Cheche boy ko faire benga Cheche problème allez ya ça liga clique na ba binda bas batutu o non ndenge zaboye Cheche a dérangé qui na voyage yo alors yangwana oh binda bas est-ce que ya solo binda bas abi presse le quoi tellement na kendaki pa academia ah non Cheche lobi que non sam tu to avec yo ko faire l'omide ba koselanga makambo pour ko faire longola na orchestre mutabana li solo ngo Fally ye mutatelema ngala bino na bi obi ko za lokola mwasi hein na lobele obi ko za lokola mwasi ba jeune biso to sala na chambre ya yebisa ngo presse ninga vanja zo raisonner ba contrat na ye na makambe belé o makambe ya yebisa ngo président yemba moi Fally yemba moi zoksi ah olingo wangana olobaki yango te ngabi lungo ko za kwa mwasi bwendeni wana discussion à l'aéroport ya Zimbabwe kofimba moi tcha calmez-vous abenga ce qu'on a combo ya Roger parce que comme on a parlé de Roger Cheche de balles en musique Roger tout ça en aéroport à Zimbabwe na lingina ka partir le au changer ale bino tout bolongo liboso na ngai biso tout longwa to ke tozongi na place bazali ba mission biso tozuba baba misa tanta album atanta ya wana yo kangela no Fally mutema te on a art wana ya on peut sala que yo na sepela te e bongo ngas de David Wembe no sala pena cop no ah mutalukelo problème olinga te eza makambo wana yango na sepela na comportement na ta salara eza ba jeune tout nous sommes des frères to beta ba carte mbongo na ba chambre to beta ba carte mbongo na chambre so ba Fally na ba carte chambre na Zimbabwe mais et comme il faut même l'histoire dérangement to sala ki libanda ponga na ya okuta ye asili ki déjà craqué nga fona longo keso yo nga sina bae akraka bilambe panza na balala la chambre mona Fely Tyson mon histoire on des alaki il y a moi le monde ça là mais pour le moment moi je félicite Nazana ni problème na Fally pour akomemanga aucun jour na poto na kosenga ya mangate te vous be faire lo senga ndé te nalobi wana ndo do senga Fally memo na poto to comme la place wana ngai Cheche de balle so na bina kende Paris ah wana kende ta Portugal mboka na biso angolais na facilité parce que passeport angolais ali qu'est-ce qu'il y a comme histoire l'organisation à fou poto oyebi daga oui Fally au même bato poto yango longo côté la mamba poto ba musicien c'est la ngane na pozo depuis que pas le bato poto hein depuis que pas le bato na poto Cheche de balle to ko mana so malé mais vrai mission yango tozoke na masola balabala voilà olobi awa ke bozala na Fally oyeba na Fally patati patata ouais na minute oyo voilà monde entier YouTube ezolobi la Fally pourquoi c'est bien Fally pourquoi awuti kozwa 54 visa Schengen olem susu na yebite eza nazo ba bien na yebite entre guillemets lem susu banda yo zala na quartier latin lem susu to yebite soke salama banda yo zala na quartier latin to yebite si déjà besoin
54 visas pour Bokende. Schengen, espace Schengen, tu éviter, mais Fally Poupa est un musicien congolais, a 54 personnes au niveau de l'Europe. Et un ancien collègue naïe, au Mounion Ondérini. Merci Dangina Loba. Loba penda na bala. Godé Kouzola, je te salue, j'ai beaucoup approché Boyan Pierre Canapé sur Bambo Dangina Loba vérité siko. Puis Chapikadili le grand Zingayala, Mangoko Tuna Yango. Fally Poupa a présenté 54 visas na télévision. Et là, à Liboso d'abord, tant que Kofi a mémoire na poto, Kofi a présenté visa na été. Premièrement, il y a une humiliation pour na bateau na poto. Pour la qui a présenté on a mis sur bateau. Premièrement, la vérité. Deuxièmement, il y a une humiliation. Oui, et ça a un secret. Fally tant Kofi a mémoire. Bah ça va c'est tout ça Kofi a mis si boto la visa Fally yango ya nani yango na bango na poto dans le braté. Nga kutunga tchéché les ballons na kina na salle interview na côté na zo visa mais Kofi a mémoire ngata zo mémoire j'ai ça pour toi va très. Voyage mobo ya Zenith mobo ya Sindi bunga na tikalaka. On comprend? C'est-à-dire, il y a une surprise. Et ça, on peut faire le bord à gauche, et le ballon, on peut faire le bord à droite, il y a gauche et bâti. Nous avons une humiliation, il y a la qui s'arrête, il y a une kende. Alors, tu vas tout le problème, il faut que tu pembe nuana. Et ça, humiliation. Na valeur, Fally comme une micolo, Valère, Fally c'est un grand musicien. Ah, vous reconnaissez tango? Non, Fally c'est un grand musicien. Dans le lobby, on souffle Fally c'est un grand musicien. Tu de bas la lobby. Mais, à quoi qu'on l'enga ba makambo anta la ça va visa na télévision. Et ça dignité. Mais le bara est morondu le genda bongo. Mais musique est moi en plus la qui ça. En plus, Ogi Katanga yebi na lo belo romoko. En plus, vieux Luambo a déjà 80 visas. Dilu dilungana ba malange ba dilu ba te bela ba kenena ba te belé première mutation ba viser belé na mboko ezali velo ambona rochero histoire ba viser belé ezali était nyoso fala zo sala akuta yango déjà ba sala alors yega eloko pas nezo bi m'espère pour nini ya présentera bilo na ba internet pour yo ki nzembo na ya ouragan pe ya faire pour faire ça mission sur quartier latin nzembo ouragan na na pression. Fallait t'habiller, on regarde, on a moins de gens qui ont fait malange à Embi. Il faut créer base. A signer que na imminence nan di maga kana la ça va visa na télévision. C'est que là ça va visa ils ont comme bala ki sa ngote. Hein? Visa bala ki sa ngote? Ah il fallait ça y représenter ba. A humilier batu nyoso ba OK na epnikili. Fallait pas la ki sa ngo. Erreur grave par ya ngwana. Na niveau na ye aza grand musicien tchétché de bala lobby. Ogi le Katangé mutulanga na zoloba. Weston Chifundo a ebi solo na oloba. Weston Chifundo. Donc azali grand musicien. Na tout la Weston Chifundo na bino Weston abi na ngama ngamo na habité mais yo moni ndenga habité. Fally asali bien. Ndenga azu ba visa. Mais aza mutali bosote. Ba ve luambo ba zwa yango. Ba ve rochero ba zwa yango ba sans visa ba papa ba sans kutu zwa. Mais tu sais pas dans la qui ça on la télévision toujours solo là. Voilà. Est-ce que tu éviter bon l'aime toujours surtout logi l'aime super toujours dans la information. Est-ce que voilà. Le lobby rochero a zwa plus de 80 visas wana. Est-ce que c'est solo? Bazwa et ça les m'a déjà avant. Et nous si comment te fallait au salon ba donc ba salon te. Nous c'est salement. Et ça te lukel tangela ngama. Non mais il fallait subir non c'est que ça sika. Et comment soit motuté. Na minute ozoka moi passe. Yani passe. Oh vraiment tant que ta santé ben mon coton nga sika ben nga l'aise. Et quand il fallait remettre la poto la minute. Ya ça ni. Ozo album na na episode na la côté na streaming na Spotify na luka na teka samedi prochain. So na sali vente na nga na zo mbona ke na poto te. Kana mbongo rozela libenga mo ya pocha mutu. Oh, nazo comprendre mambo te. Pour na se laisser faire bo. Nga na tchétché des balles. Et ça m'a bête. Félicitations à toi Fally Poupa. Mais moi aussi tchétché des balles, je vais chercher ma sueur. Na simana yote, il est pas dans la vie na ba musicien na ye. Le problème c'est quoi? Il pourrait pas faire montrer le visage dans la télé. C'est l'humiliation pour les musiciens là. Tu as compris? Et ça humiliation. Mais félicitations parce que c'est lui le premier aujourd'hui, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, place félicitations. Mais il ne voudrait pas montrer ça. Oh, la génération de Balobara, 5e génération de Fally, il y a monopolisant.
Mais dans le lobby, il y a tant par temps à Mokili. La 5e génération, il y a dans un monopole. Il y a pas dit chez eux, moi, non, simbi téléphone, azo manière on les gayo. Poigné comité la bango, va petit Android à Nicolo. Biso de sous téléphone bien. Moi, non, la seule mot, yo route, tourner dans téléphone parce que temps ils ont changé. Ça, c'est Tchétché Debal qui parle. Dans la vérité, histoire n'est pas Roi Bilamba, il est bien calé. La boca. Dans la vérité. C'est l'humiliation pour montrer les visas à la télévision. Botala, yo suis 4 ans. Yo suis une bamsou bataille, monsieur ba yebi ke c'est pas la guité de ba révéser. Pour moi quand les abonnés à l'accès ba visa no bimili banda ba landio machette na mutu. Ba ko ba repé na nzela. Pour que ozo ke de poto. Poto ba lobela ngo mutu ko ke. Surtout na kisasa na mutema mabe koma, o ba tila ba poison. On parle pas ça. Il fallait loba yego déboulonner. Donc marambo e banda ko sala maté, marambo ezanga na pasi na ba série ba bino bo beta ba nule. Ba so za kino misien o a dormir pas profit. Ba pasi ona bozaka na ngo wana. O ba pasi na banda ko nyoka maana. Fali ayego déboulonner ngo. Non. Na zoloba kale ayebi ngo. Tu as raison David Ewimbe. Tu as raison David. On n'a pas fallu comme on a facilité. Donc a on la sané que oui 54 visas. On aime soutenir éviter. Mon papa ko asala ngo. Ogi Katangi a yebi likambo na lobelo lo moro omoni nzembo ouragan a faire ouais ya mtetindi Fali a présenter ba visa wana pourquoi zolo ba bongo na yebi ndenge kendaka non et là on a sepelera na ye ouragan visa ouragan a fait nani ko na nini ouragan o ba yembi na fait na so malange o faire regola yembi na na yebi sio ezana ezama be. Ils ont un degré où sont les jeunes qui nous yemba dans la terrasse et qui ont pression mabe. Non pas ta bi keba. Non na ebisiot. Ba lié. Il y a les Gauthier Wing on a pour ani. Pas monique non faire martyr on est les gars qui pression. Fali allié Gauthier Wing pour nani. Pour monique non faire quand si y a martyr. Il y a yeba qui non faire on a olala. Na kima na ngai mboka na za musika na ke créer besoin que ça na ke kota na soma na ngai invitation ya Balmain quand ninga les kana les ça ba pesa tambote pas 3 personnes 4 personnes ba mon la visibilité ga les kanaki au petit de distance mutazalaka confirmer na marambo wana to yebi na biso bien Balmain beng ça di distance ya au défilé mais na mona place yeba benga été mais akenda ikaka mona ke invitation titele ba loba vérité dans maso ba bala to mona ke invitation fallait pour ba inviter qui ba tindela ke bene invitation David Wembe soki lolo la kisinga inenga sala défilé na Balmain na bengo beno danger to mona ke telema ki ba kange ba photo ba mais est-ce que nga photo ya défilé nga ko beka 5 minutes bakanga ba photo s'il vous plaît monsieur je peux me prendre le photo Mundela Zani d'accord donc attends je te prends rapidement arrange-toi non ba la kasi yali kasi yango lelo na sepelere pa na ye ki mongala yango na po aza mutamso ala ki maindo malingi ami créer ka visibilité c'est bien azali na ba bien on azo kumisa yango po ezala bien azali pe na ba o nazo ba vérité nango alors yé pas na ye likambu ya faire na mokili oyo et pas na ye sala ka bien ti likambu ka ya faire yé pas na ya la raté pour na pas faire mutatia ka mal à l'aise faire rigolo lozo bona nazo flatter faire était pour faire mon appel na poto te po yo mutu lu bara makambo wana te yo na sous poto wa ba to yebi na non to vandi toujours na makambo yo lobi que non ta fallait au même poto réalité ni faire ni fali na osenga ba poto te na okende na album na nga oyo na oteka yo nga mikile mais faire era beti martyr et compliqué mémoire à Fali. Fali habite à dans Zabo na choité. Oh, et oui, dans la blouson mo wana blouson soit pensé qu'on a deuxième monde. Qui dit? Et oui, dans ta blouson. À quel na blouson? Et oui, ngakei. Yango moni, moi na maya lati pembe. Asimbi cercle azo kendiga boy. Net ko sale kamba mo lunette pe na ketchup et boukani. Tout ça, c'est pas problème gars, pas problème de là que ça que non. Bandeko ya jeune on va bi que non. Yondo ngozaboe, o ya salio mabe. Telemelae Fondation Antonio Maeso a dit vérité. Blaise Rossi Lulendo a dit vérité. On a zoloba. Yango moni makambe kende ngona yango moni e wing sko moni fali ndi azongi e wing yake sko e wing mutazo sala fali. Miko abota zongi sko mutema ne kitako malaise. Ako malaise. Zia so faire bet que lobo pas le ça sur le mobo. Yango no moni tant atalika que non ouragé l'équipe pression, il est pas à présenter ba visa na télévision. Est-ce que Fali Banda Bada qui ne peut tomber à combien? Est-ce que ça présente la visa à la télévision? Non, moi souvent tout le monde a annoncé. Non, c'est normal.
nayebi par rapport à musique ndenge kendelaka yo moko yebi ke ezalaka bongo yo ko to so kende ba kafufu na yo obetaka masolo na ko beta to ko na beta pour na faire pe ko ba lukalanzela on se comprend vérité mais eza a humilier ba musicien on a nyonso na ba maître Chubu ba nani tout a humilier bango asali erreur ndenge na niveau na ye ndenge amibenga keno azali grand numéro 1 numéro 1 za combo yo pour na obengo numéro 1 te fani ne numéro 1 na bino ngabo pe na ombenga numéro 1 yo benda nde outa quartier la tembo yo benda na sima fali tokuta bible za na selon Matthieu selon Jean selon Luc selon Tchétché de Bal na ombenga pe numéro 1 donc ils ont selon mais avant d'être la monique non les États-Unis monde entier va problème le numéro 1 de Congo c'est nous bah non on place monter na mona il y a un monde qui ça que non il fallait qu'il pas présenter ma visa à la télévision c'est la honte dans le niveau il y a Valère il y a et c'est ça ni selon yo Tchétché de Bal fallait pour pas à présenter 54 visas na télé c'est ça ça ni bal au boy selon yo fallait 50 ça ni et ça ça ndenga zalaka mais ça ndenga zalaka fallait changer mais à présenter visa comment et c'est on peut la répéter pas la qui sera monté eza bien té déjà na ba fuka mi na torse ni pembe ni wana ozo comprendre jango bien té c'est pas digne a humilier ba musicien a humilier ba tola tout pour robima na répétition qui bota mutu mokili ya mutema mabe ba lobaraté on parle pas ça c'est pas digne na un grand musicien ya RDC akabata bon nani oyo 4 ans na yango na mona ko tatie Félix zona zali kuna na suka taizona kenata ba 100 poto andimi eza normalité eza normalité alors na ba nombre ba visa ya 54 bato bazwa ko lekaye bazali ba Rochero ba Luambo Makiadi ba Papa Wemba mais yé pas na yelo ezali bien kaka po eza ba 3 ans 4 ans ba 5 ans c'est ça et là eza extraordinaire fallait betelo moko oyo ba mise congolais mingi ba sala ngote eza la grâce eza kosolola donc bino bozwana bino ba des yo zwana oyo ba des semaines ba un mois ngai visa la nga nazwa visa ya 3 mois ya 3 mois so fallait ya zo beta ba 5 ans ba 4 ans obiso danine Weston Chivundo ayima nazoloba ezali au côté on dit non s'il vous plaît monsieur pour moi vraiment je préfère que parce que j'ai plein de tournées je préfère que donc j'aurai pas le temps pour rentrer à Kinshasa. Donc je dois faire j'ai une grande tournée dans ma vie. Il faut que je prenne vraiment pour de 3 ans et 4 ans. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Basenga ka eloko. Et vous ne pouvez pas osenga ngote. Des siondo zaki na quartier la Tebongo. Mon papa ko ka osenga la bino ngote ba 4 ans na ba 3 ans. Parce que lui il est Kofi délai na ye et ben non ça toujours il y a 6 mois. Avec que non que non ministère dans ça 6 mois. Mais fallait 5 na bo pesanga. Ba pesaka. Ba pesaka masko na Congo. Bapesaka bali bosse ça mal Congo ndimiango pona fali pour ndimiango mbali bosso musicien asenga bapesa ye bazan ya ba visa la Congo ga muto bosso ça lengo fali pour ndimiango ça sengite basenga félicité basengaka félicité ye lokola yo sengaki ba mindele ba sabo ba mindele bravo félicitations amino ba mindele félicitations fali pour pas to qui pas etozonge pas na secteur A secteur A et c'est pesa ton nom est papier soukali 10 ans 10 ans modogo abarambo Tchétché de Bal ça mais tout biso tout banikanda na biso tout ozoa secteur A et c'est ça et ça m'a sikate bino ozoa va 10 ans mais tozoa ngote to emilia boto la boto lo la biso ngoto la biso quand même boloba que koloba ça va ba la ngote bala ki sarate ezali ce que ma beza bino boloba ki fallait la kisi il fallait pas la kisa na valeur oyo zalango frère nanga na ba makamno so yokuta na on a vie c'est pas dino la kisa c'est-à-dire les ali frappe ya chanson dans ouragan non avant tout son na ouragan dozo ba pour liaison nozo ko tsanga pe zo comprendre té fallait à la kisi passeport na yete la kisi ne ba passeport ya batu kasi ay milliers bango dera ya yebi dera ibarbe bla masalanga mutunanga dera ya yebi to vana dera ya binanga que no Tchétché de Bal est-ce que magambo pena fala salio mono nga bité dera ndenge za boye ay milliers ba musiciens oyo ogile katanga yebi yango ala kisa yango ba la kati ba matana avion au moni ko côté aéroport ba mati de na ba komi ke no ba kota ba sala nini
nino balé gardien ba bien nini ba ça tu vas checking caméra zui fali pour pas bima si vous passez votre passeport on a bien tout la sangwa bon moi na kena bango botala ba su ba 4 ans 5 ans nini là déjà bala bato baza déjà pembeni mais bato amitema mabe c'est ça balinga zo comprendre yo au même pas poto na bino en kalezala ki OK c'est fani pena boye boye ke bo voyager mais ça na mutu morote ba betele li solo soki yem to okende to yete mto okende bino bande ko voyager msuzu na 4 aéroport ne ba bengi bino nyonso kese mobima na 4 aéroport au moins rara ba bengi chetele bal champion ba bengi ete fali pupa Gibson même ba bengi ete bino bando kende ba poto bongo siko fali ye ko déboulonner donc OK c'est fandi boye biso nyonso to yebi daga wito OK poto bo féliciter mais siko yo bino bando ke poto na ndinga mabe non bo ça ba prier non et tout na nini époque par époque ezala makambo nango merci fali pupa aina baramasika Kofi ayebi ke non ngani na zabe na voyager nazo kende na que ça tourner dans 6 mois ah monsieur s'il vous plaît tu me donnes le visa pour 8 mois est ça possible yo ko senga pe 3 ans 4 ans est ça facile est ça solo la mondele senga est ça possible mais ba musicien congolais nanu bo sala ngote ba senga raté fali ne mutaliboso ya sengi na ye fali mutaliboso kasi babi demander et on vous donnera fali mutaliboso kasi atali na bible ah ba comment on vous donnera na senga félicitations na bino mindele ndenge bo pesi muto a senga ki bino c'est ça sans soit là c'est normal ba on peut ça fali félicitations ba on peut ça félicitations na mindele po ba fungoli mutema ba peut ça félicitations na muto a saili kabo c'est à toi il faut féliciter bon muto a sengi roi bilamba kale mboka moi ba coaching wana et ça la bien pile le top 10 ça la pile wembe ça la bien Coco Maleka prêtre Café ne tombera jamais Coco Maleka prêtre moi ba transfert wana Weston Tivundu DJ Gloire MP4 nazo se prendre ba frappe ba jour parce que rappel on changer cher Nicolo na boka tigit tsaka tigit awayo kimana yo libala pona salaire kala tigit zonga na yo libala pona ngai cheche de bale salaire matai mwinda ba mama mwi bilo faire ce quoi donc ça d'ailleurs na besoin la boîte qui la danger yesolo on veut faire ça maïla zo zonga kala ki bo gérer ça zo ki bien mais la la kaka otika bilo tantin mais attends cette félicitation na hier comment tu repères sa félicitation na hier po Aza Mukolo, mais Andimia Yaki n'a pas de jeunesse. Ogi le Katangé de Kabinda, je te salue place aux Ali. Patrick Balox, Simba Ogi le Katangé bien pour Wanaza Bureau, il y a Chaboala. Ah yeah. Tu sais le bal, osa me placer, il y a pour poser au penda question au batabalabala. Balagi na pour ça na solana yo les Kambo. C'est le toi tous au monde na les solo mongo bimi, il y a Mbongo Matanga. Émission, c'est une vraie émission. Il y a Fali Poupa. Père son nom, parent Fali Poupa. Et ça, les gars, un peu moins passe, mais tellement, tu vas l'obéir trop. Pour y aller, Nathan, on a tué le bal, comme si aux alaki, na quartier latin, aux ana histoire, aux ana témoignage, au gros bêta, c'est ma solo. Qu'est-ce qui s'est passé na l'Ivoire, il y a parents, il y a Fali Poupa. Kofi Olomide à Salakani, à Edaka Nini, à Bimisaka Bambongo, vrai ou faux. Bon, merci à toi na question lobby. Tout ça, ma solo balabala, faut vérité zala. Papi Mongo diamant na roi 15. Naza ni pour ni contre. Quartier latin, banda et banda, Kofi Olomide premièrement, ce qui a kokende na fali na makambu ya boye, c'est que zamu te mamabe. Naza ni pour ni contre. Ce qui Kofi Olomide le quadra. Ako kende na makambu ya boye pa ya fali poupa. C'est que yé azamu te mamabe. Le quadra azamu te mamabe. Mute mamabe. Avec fali poupa. Oui. Na te soki. Parce que ouais rabimi c'est combien de musiciens basé belé. Quartier la te et puis quartier la te musicien moko bimi na pasi. Et ça a fallu. Mais tu vois la vérité? C'est mon gars qui n'a pas si. Et ça. Pour aller qui ne tape, on a eu un gamin, on a eu un secret sur le Lobangoti. Fallait abîmer na pas si pour mon aïe commandé wana. A souffre fort. Pour mon aïe le long n'enga comme aboui. Mais Kofi paye na quartier la terre, il fallait que Zalata
fallait Bima, Gibson Bima, Tchétché de Bal, qu'on appelle danger dans le danger, je comprends. Mais ils n'ont pas moi na mort na passe. Ils allaient moi na oyo, azali une étoile na e, atabo fini qui yango. Étoile de repelamine de refunga makaka. Ils allaient fallait pour pas. Ce qui est comique, pour Nini, Sandra Kazadi, toujours le collègue na combo ya fali. Est-ce que na quartier la terre musicien ko bimate boti kakotanga combo ya mwana bato ezali chance na ya sabimi naza ni pour ni contre. Pourquoi il faut kaka bobanda ko jetaka bakambe pa ya fali pour nini po abimi asali succès bondima kité yango wana bino to fo comme la nokanda non vewera ye wana ba fere ba bima ba fabrigaz ba nani ba bima ba belé moya kanga ezate ba héritier mais na quartier la tazaka moko siko moko ngo wana soki ezabongo na malobo ba obo bimisi ke non mo pao batindaki batu po na yoka kisinzo na lobai ke non nga tala kyango kisinzo ba bebi ke non ba tata moi si afali ba ka osenga kofi merci na ndenge osimbeli biso matanga ndenge okudeli so matanga merci mingi venir so mo pao soki yote te va dire ngoto kunda ba parents en falité na kosenga merci wana yango et comme il solo ko rappeler pour lelo ye fallait azana succès azom sambongo wana ezali mabe makasi soki ezabongo kofi aza mutema mabe soki ezabongo kofi aza mutema mabe soki ezabongo je ne disconviens pas parce que na minute oyo tozo vivre biso so vivre na na biso to aso pas profiter kofi comment na bolingo na Cindy pour la comment na vie comment na mourir hein viens nga quadra comment na amoureux kofi comment na bolingo amoureux viens comment na amoureux viens azasu concentrer na musana ndira azala kalati viens quadra comment amoureux c'est les balles non mozo le bela vina wana na lo ba vérité nga la lo bela vérité ayaki awati viens yawa là c'est prise boité vieux boy oh minga ina sa habité tika donc confiance à yemoko to la confiance sur les semonté Cindy a une chance nini Cindy a na libabe na quartier la terre hein mama mekeda su kofi bien té Cindy leke aza na chance té hein na quartier la terre azali na chance té Cindy aza na chance té Cindy leke aza na chance té biso muto pesa étoile ngenge makambo ezara ya opela quartier la terre zinda pona mona na moi si Cindy aza na pouvoir té et puis vient rambo tangier bande na misu via comment amoureux au lieu que se concentrer dans la musique soit pendant émission partageant au monde entier la paix sur une autorisation ceux qui verront ta l'émission on va la ah petit on va betting à l'obé le mot vérité qu'on fasse amoureux boité basa ngo boni kofi mo pa oyo abima na bango ya ndenge na sorte na sorte na même tout pas sous kakate te la mzo a monika o bolingo na nga penza o bolingo na nga sindia osa la vie makamba bien oyo yebité c'est-à-dire ceux qui le ba kota bolinga ba to kwani c'est-à-dire ceux qui le ba bimina arme bazu kofi bima ki to mzo eh bazu sini ba bagé ba mo sende ba olia kofi nani sindi pemeni bobi ke rama ko pika ki za kufi pona nini pona mutu et selon ta kofi bana makamba na yemoko le quadre abandaka makambo na ye moko tant kofi bana makambo na ye moko ngana sala nini penza pongana bongana la vie po bango bandimaka nga batika kosekaka nga ye lokola baninga ye moye moko soki ezali ozo comprendre et ba sérieusement mo banzembo wana mo pa imba bembe le vrai bembe ezala bembe joyeux ba vrai nzembo vera mazemba ba futa jalon amour 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 ozalenga lelo ae o sentir blague non Kofi Quadra. Continue à m'envoyer battre la poste en haut. Pour battre que oui, au soir qu'à Kofi na niveau moro continue à et ça va tout bien, ça va tout bien, et ça va tout bien. Ayo leli, ayo, ayo, oh leli, ayo, ayo lele, ayo leli, ayo, aye, c'est les vies, oh. Vous comprenez? Bah c'est lui la Quadra. Mais viens à comment amourer place wana nazara d'accord na ngote viens quoi da force signer la dégager permet na à se concentrer dans musana musique vient dans un esprit na ndé azalaka maman va chercher le bal oui olingi bongo Cindy aya na libabe na quartier la terre Cindy aya na libabe na quartier la terre moi je parle la vérité
GG Moukou à poche Boyan Piaka, album et Pixel a déjà bientôt sur iTunes, Spotify, na Boomplay déjà quand la minute samedi na oteka bon on a téléphone na bino tout parce que mon tout comme na net na oteka samedi au monde na photo mon lati pembe na tielo boro ah bo cliquer ga bo mon na keno tchetcha bani makabo na boy na za musicien local na za international parce que na za déjà dans système GG le bail ngana tonga to sisa na biso mais yo mo ninga otumbola nga oyo kota so mama ba local. Voilà. Mon pas au nan. Na minute bazo benga mon pas au local. Yo mi benga international. Pour na Congo na minute to bien international azaka moko fali popa. Yo peut bien monter. Non, c'est faux et archi faux. Hein? C'est faux et archi faux. De mon pas au local. Non. Wana batouné na minute on de bazo loba. Type wana o ya dekana ki écran kombone nani. Li solo ya Manix o azamo li bandi boy. Alekana ki écran. Député de la rue. Voilà, alors dit que non. Kofi Olomide aza local fali pour Pazali international. Vous avez que Kofi Moutalaxé sur Passi. Africa, yeah, Africa, passez à rapide. Los Angeles, États-Unis. Kofi Olomide le premier star, Bazaïe na papa, mais anglais danger. Kofi Olomide n'a jamais local. Soit Zara local. Ndé a beta bali consentente. To kenda premier voyage biso tout oyo Michael Jackson to pesa mbote. Na ma biso. C'est Kofi Olomide to pesa Michael Jackson mbote chambre Michael Jackson. Tango abima a sali show ba voyage kenda. Abima tika ba gâteau ba fanta ba gypsy to kota kuna biso ba soleil to wela ba gâteau. Sala wela mulanga mai na biso tout la kati. Ce qui pour mon agent conférence internationale. Place ba Michael Jackson bazali, ba Nelson Mandela bazali, Kofi pa ma biso no ba fali wa no zo bo international. Bah mais biso surtout to kenda wana to ye to vani to mona Michael Jackson vera mozaki na chambre net je prise Michael Azar ko fa merde Michael na sanya prise Michael Azar ba téléphone mo bo ezaka kala ba itinéraire ba Ericsson to zo photo Michael be pas a baka biso ba téléphone on a tout ti le bomba ngo mona na to ba place ba téléphone kenda il fallait hier zo photo wana que biso amisi to zo photo to mona Michael abima na chambre na ye Michael abimise ba mona et na vestiaire na ye abima ba mo ba gâteau ba jus ba pomme ba nino na chambre le roi mona muki bino bokota ko ça ba misa mon pao biso to keda ko wala prêtre te aye buf to kota na chambre le roi ba musicien ba laxi ba visa na bango ba bi chambre fala la gene ba okima mba ba kele ba gâteau tikaki mais non on est biso wa tchétché des balles te za ba niveau par niveau et on le moni que non ko faire zaka international international parce qu'il est reconnu partout. Kofi Olomide. Non, bah, Kofi a la musique, il a la musique, il a bu ça, fallu pour pas même dans tombe la benda benele ya Congo partout pour les canards Kofi Olomide. Pour les canards presque ba mission tout. Donc fallu ndem dans international, bino tout botikali bosukaka masola ba marti. C'est quoi international les gars, na tout international na po. Na tanga biloko fala sala. Po asala clip na Erkeli. Po akutana na maître Gims abengisa na concert na Côte d'Ivoire. Po Fali a bonaki frère Nemo azobeta na Bercy mikolo 2 jours eleki awa aye comme invité. Po nini j'espère na bosani. Po na biloko j'espère à international. Na international on te bobetiza ni. On te kuta na Bible selon Jean, selon Luc, selon Matthieu. Nazo lo bango. Yo poko lo bageno fala za milliardaire, n'a pas de milliardaire. Et ça c'est long. Mais tout le monde a été confirmé en côté. Il y a des gens qui ne connaissent pas Fali dans Los Angeles, aux États-Unis. Ils ont la place où ils Fali pour pas. Donc, à comment nous on se perçoit pas comment. Donc, il y a un international, mais il y a moi Dimitri, pas encore. Mais dans ce pays, on reconnaît que dans le quartier latin, numéro 1 a bien fallu pourquoi yem tabima ma quartier latin na vérité na quartier vérité vérité na c'est pas dans Mogaga vérité ça peut reconnaître vérité dans le quartier latin bino tout dans moi na après les aranga tchétché des balles pour baction na sala na Luanda il y a danger dans la makila la poto ba balle là après fallait pour pas na quartier latin mais tchétché des balles sindide sindide dans li babé sindide dans la chance a la chance de Adinisi Kofi. Verra comment amoureux. Mon père comment amoureux. Mon père a sundu l'état comment amoureux. Verra l'album le Simba a sauté. Banda Sindia ya. Espoir ngoma yondi ka sole bembe.
Espoir Ngoma Yonzika solo ya Ebembe. Gauthier Touba, je te salue. Gauthier Touba, couronne. Couronne, Gauthier Touba. Wana chier sa majesté à la Rawana. Wenge Mobimba. Mais sur le BMBP, Moutoulanga, Yatika Ngate. Merci à tous. Voilà, bah, moi, tu bateau à mais sauf que tu es Libanda. Pour moi, tu as une mission à Yemba dans Luanda. Impossible. Pour ça, bah, il tire, bah, il y a un solar. Oh. Bah, boula, on te la bête, il n'a pas l'encre, la bête, la bibembe, tout ça non plus. Aux gens problème à mission Luanda. Rien à rappeler pour ah, toi, moi, ghetto. Tu n'as tout ni au cara, sans un problème à mission Luanda. David Wembe, ah, tu as un cachot ciel ouverte. Ah, ciel ouvert. Si, ils ont un cachot ciel ouvert. Ah, moi, ils ont un cachot ciel ouvert. Et le moment où ah, ton social est comme mais la makara. On a lu un album dans les Pixana, on a peine à continuer. Ceux qui ont un téléphone aux États-Unis, Los Angeles, dans fin fond à Dallas, à Romona à chercher des balles, on clique un peu au monde. Et on a peine à combien international. Chercher les balles les années. Ouais, programme on samedi dans bande vente. Et puis samedi dans bande vente en plus, bah titre ya banze mulanga, bah tindele ngango DG pas ya. Bah bien le directeur artistique nanga za na kati, yem ta aussi ba ordinateur pour faire za na bango 10. Maintenant, comme nous avons déjà mon moko, on a banni mon moko. Peut-être faire la vérité, quoi. Et puis, on va faire un désert. Donc, bateau, fallait ça, on 10. Il y a un moko. Il y a bien un bango deni. Botal dans un programme, Balmain, dans un programme à défilé journée. Bah, PCT, un programme à Balmain, ça les 15, à Bongami, c'est une invitation qui. Après, ça t'a tout le monde, mon négara. Il y a Azala Batne, Balandé, ma internet. Mais il y a un négara moko. Non, la bandite. Vous comprenez? La bandit. Net, c'est un titre, Banze Moulanga, amour et problème. Nous avons blessé aussi le maman nachan. C'est ok, boy, totali paracétamol. Le titre de la chanson, on a la danger. C'est ok, on a aussi chanson Libala. Tu as une chanson, moi, j'ai beaucoup approché de Pierre. Titre de Libala. Et ils ont champagne. Le titre, on a un bateau, on a un 15. Calamité. On l'a fallu. Non, les Keko. Et oui, quand tu as fait toi, non, les Kaït. Chanson moi ezali awa titre nango ya Laurent Soko comme nango One Love. Vous sentir. Au moins titre na biso na côté na ba streaming na ba tel nga ba titre tout. Après chanson moi ezali ya Papi Mongo Dama na Roi 15 comme nango Souffrance. Au moins ba titre chanson. J'espère vous sentir qu'il y a comme développer quand même bien. Et ça ratene na ra mo passer le manzomi na vendre ba libano na zo bulaka na sala ndeni ya mémoire. OK, donc l'essentiel c'est ça quoi. Merci David Wembe. Na pesi Jimmy Kambo. Changer paix. Na changé pe hein. Ma sono ma beza trop. Ah. Marmoto sa na lunda. Bala masola balabala, bunda na batu, bunda na mene. Yom to memaye na lunda. Babunda. Ça une question té, ça une question té. Babunda bitumba. Té, ça une question té. De manière pire petit parler. Ah? Na ko bunda ne jamais. Na poser na ngayo question té. Wana mwana bata bala ba bika ke, bo be bala na lunda po likolo ya yo moko ye makamwana. Mais na poser question té, et si na mo. Bat ba ko tala o nini? Comment une carte visa ou? On a posé aux questions. Exact visa oh balaxi na l'unité. Carte visa oh ya mona zuel pe petit na mener. Ngam na zuel ai. Azalé qui n'a pas parlé. Na le bel côté, na posé aux questions. Pour créer net ska pour moi on a parlé na ke. Tu es là oui bo bundaka likola ba mbongo. Wa bilamba pa yebi mais na posé aux questions. Tout ça na contrat mo. Na posé koloba na monter na posé na question de ya. OK, merci. Pas bota lo ko ba ni moi. C'était mal. Masola balabala. Vous allez. Ouais, donc comme on s'en est ba bongisa gi fali na podium hein, azoyemba a sentir que faut zo bima bien te asengi Dea. Ah, Dea. c'est les balles. Abengi na nyo o na nisuzo. Abengi na piano. Je suis vraiment fessible. Nzemba. Miso nanga edo. Bah il est tout ba ega lototine ba tina si Kongo voebo. Mais fala yemba ne bien mais na comprendre te lo ni comment ça la bon. Problème les anini. Nazo na fali. O tozo mona na misu. Fallait les gono yemba. Oyo to mona na misu. Fallait les gono yemba. Na lobi hein? Fallait les gono yemba. Na lobi hein? Oyo tozo mona na misu. Ah. Est-ce fallait Robert double? Est-ce fallait Robert double le monanga? Te yo boyo yemba te mona fali. Bosonga la comment yemba ndé. Ah boyo yemba yo yemba on ngane mo pa yemba. Ah auto c'est pas ngwa to sekite. Ba tunde ba tunde. Ma fera balabala avec c'était les balles. Et c'est nango surtout ça. Merci à toi. Je beaucoup à poche boy en piaka place aux alina. Nanzaji Bambote à trop. Je salue encore Désiré. Le boss est Désiré. Sans oublier boss Désiré. Donc Yosa Mystique na pesi mbote nanga na gode kuzola. Sans oublier na bossanité Kula Matrice Mbodi. Mobala Bénédicte.
na pesi mbota trop na pesi mbote na ngai pa ya pisha Picadilly zinga la le bangoro to na yangoyo sans oublier Roi Bilamba Kale ya mboka que sali pa fozali avec Weston Chivundu Weston Roi Bilamba Kale ya mboka toujours tozana sima na yo na bosanité Ogile Katange contrôler toujours ba faire Kendara sans oublier Ogile Katange Amel Adembo Kolo esika place tozali Blaise Rossi Lulendo ya Blandine Blams Chela juste sali en passant Fondation Antonio Maestro na Praça Nova Fondation Antonio Maestro na Praça Nova sans oublier na bosanité Chris Malanda Masananga Brazzaville Diele Macharan Zambé Diele Macharan Zambé oh ma tete le bal na boka hotel ya boka ngai te na kota place Diele Macharan Zambé lobi soki bobwaki il faut tout que na mort na bureau alors ben na bon bon so ngalo ba to la tene na cha to la tene la loba oui on dit que on comprendre te on dit moi te Roi Bilamba Kala sekida Diele Macharan Zambé donc na peso ba salam po bi na bo retraité chef Pinto Nzembo sila ki me baksa mbonga clip chef Pinto o pesa ki mbonga clip ya ki pe na complet mais incomplet baksa mbonga clip Chef Pinto. On t'a déclaré avion. L'homme qui a donné l'avion. Chef Pinto, donc c'est ça. Mingar Lobezate. À Milton, tu as un roi qui n'est pas à Seleman Zombi. Je te salue. Seleman Zombi, tu as fait son mote pour séjour à Paris. Salomé Kavongo, je te salue à Passa. Moi, ça vraiment beau comprendre que non, dans le lobby, ma bête, dans le lobby, réalité, na vérité. À part ma solo et Mboka, tu as Fatia Zalanayepo, 2 ans, Pambara Moutasali. Totiki Fatia Vandanaye, les ans à 2 ans à Pamba. Écoutez, dans la série à Covid, on a communiqué, tu tout droit travailler, total à Nanou. Vous comprenez? Joseph Kabila, tout ça, même si on a Fati, Botika Mona Bato travailler calme. Bambote Nanga Yangwana, Tchétché des balles. Album Nanga Bo cliquer sur mon gars que Tchétché des balles. Cliquer, eux, ceux qui n'ont pas mingi boye, ceux qui n'ont pas travaillé bien. Là, c'est la vérité. Yangwana. Commentaire, on a vu notre Rolanda. Merci David Wembe. Ma solo ezali banda ya Luanda et non ambo awa totangi mututi. OK, c'est ça. Merci beaucoup David Wembe, tozaki bokona tchétché de balle dans ma solo balabala. Maram o tchétché de balle lobby, ça engage que lui, eza na ngongati. Po bomoni bien et bimi na monoko na ye. Ana poser ba question ndenge bolobaki na sala. Eza na ngo maram na ngati. Mais oya lobby ba vérité. Soko moni que eza vérité ko finga te. Confirmé par ah tu sais le bal marambo le bi est solo pour les mususu pe tango fali ayaki et goza la paix 6 que tu sais pas muta yamba ki mais yosko yebi no ngote mama ola non attends au finga mais ça a raison c'est que yo do finga on a raison et ça l'on est merci beaucoup à toi patron wana za patron espoir ngoma yondi kasolo ebembe bola mulege bele Roi Bilamba Kala ya mboka tane na ofula na oloba na za l'aise mais na Facebook na komate na kaka bo ben wuli gabonais ben wuli le gabonais nzembo na ezali on a titre oyembelege pe chanson na ezali et on a monde ba komi champagne on a chanson na titre na ezali FCC mobimba na linga rabdo na dina le sénateur parle tout dilo kotaka masola balabala et ça la bien si tu bofong il faut coup mama soso wapi elipo boza wapi on a binoté problème mieux nani el pro l'homme à barbe bazo benga yemi golo papa chéri elongi wa parisien ba ya states ba ya bazana states wana azo visiter na biso en Afrique el pro voilà bureau propre chaque jour Paulo dos Santos les guerriers kotaka masola balabala FCC mobimba na lenga abino na tina kotaka awa apenda makamba bien ça on est ensemble avec vous tenez sur rigueur s'il vous plaît. Joyeux anniversaire à toi Igor Kayala et Nazara na David Wembe donc je te salue à Pansa Chuchu Mwanza 40 ans d'expérience à l'aéroport mon frère ami que j'aime beaucoup sans oublier Roi Bilamba Kale Igor Kayala lobi tozaki na feste to leki pe to belaki to sepela makambo tete ba lobi papa tumso esali bango bien makasi papa tumso Ogile Katange on a ça avec vous ciao.